Merci beaucoup mbote na bino nyonso ku balandi ya chaîne na bino ya kitoko sisi ya munene ya maître John na katsa Zurich mona suisse ya solo l'apôtre mobali ya bato ya mama Micheline mbote na bino nyonso tout place bozolanda Congo Suisse site na bino ya kitoko lelo toza précisément na katsa commune à Bandal avec votre humble serviteur Bob Molema le suprême veut dire mutama neuf belé quoi descendant vie ya valable ya Mobutu bino moko boyebi donc pendant la journée ya lelo ya vendredi na katsa Congo hein taka na katsa kin awa vraiment toza na bino na katsa commune à Bandalungwa place où puis tout telemi ba master ba wewa ba nani ba de se débrouiller donc lelo vraiment to beti la bino lisolo ya réalité kinoise quoi et réalité kinoise na biso ezali lelo oyebi lisolo ngozani ni verdict 24 moto mobimba ezaka lisolo ya bana basi na bana mibali lisolo décembre oyo ezaya ko inda ezolo bamana ndenge ya ko sakana tête décembre oyo ezaya ko inda tout de suite là to okena biso mingi vraiment ya koloba ebele zala penate bana Suisse nyoso tout mokili mo place bolanda biso to lekisa micro baladeur na biso bino mo bomona ndenge nini ba jeune ba intervenir concernant masolo na biso ya lelo merci beaucoup avec verdict italara mona mobali quoi ouais voilà tozo continuer na biso toujours ko tambola tozana ba master bazebele ba master bazebele massa bonjour oui massa ngai o ezali Congo Suisse site sa munene chaîne munene zegera vraiment na rati ya mikili ya poto bala poto nyonso tuna minute so bazolanda yo okopesa biso kombo na yo na esika tozali nga kombo na Carlos ato na Bandal Kimbondo. Papa yo na moni yo déjà oza wewa nga na wewa ba wewa la mam na sala même toni na wewa. Papa, il y a un problème to obeta lelo lisolo na ngweza réalité mo réseau s'est passé na katsa ville province à Kinshasa. Ouais, problème est que ba jeune fille na ba jeune garçon na minute so na décembre ba se déchaîner na ndenga liboma ya kosakanati. Problème est nini? Ba fille ba lingi kaka ba mibali oyo bazana moi quelque chose ba pesa bango mbongo po alata po azala danger ba bosani même ba parents na bango bon je crois pas que yo pe je crois que yo pozo sala musala na yo po pesa moi mama mbongo po pesa nini po na bi que la ministre ba jeune garçon ba zui motu passe ya kosakana te yo ko lobani pour un problème vraiment bon pour un problème à gravité neza boye père ngai depuis 2016 na 6e mois tikada mambo luka bolanda basi bani pwani basakin basi moi mtu passe ezaka kasoko raisonner na toka na moi na moto na salisa ya olanda pe mtu moko aza ya cabine olanda mtu moko aza wapi yango na kipango shooter mais minito bonne année yango nga kipe bakamnanga ba mpe ba kipe bango do batata so tango landanga na moto na boya yango fort o nga na moni oloba so to kota na kati pona basi pe mtu passe fort. Donc baé non mama banzele po mutu l'équipe passe donc pas moins ngana linga moi si fort basi siko ngunda bobalinka banza 4-5 ngana jeune oti na landa banza basi mibale misatu ya ngwana na baila bango batikala ka bongo bon conseil nini yo opesa ba massa na yo oyo balingi ko lukate yo moni na ba chaîne par-ci par-là bazola ki sabon bazoiba bazosani ba okanga ba na ba télévision donc bazola ki sabon par-ci par-là conseil nini opesa baninga na mibali o ndesi yo na moni na mito ozo lukana yo même amsuso o mona ba na ba TV ba ola ki sabon ba ibi ba komba criminel conseil nini opesa baninga na bon père moni ndia boye biso no sto mibali nga pe na kokoza moyibi na koza pe kuluna mais tant on comme là ça vaut ça là il faut tala non par rapport mais ndia boye ba master on est azoleka awa na to azoda lekina baba mine na moni ni ba jeune ko biso bazo vivre pas pour ça vivre le roi baninga asala raté le route atani na ko simba 50 to 100 dollars ndeni tena camoufler mpanzi bato basaki ambiance to bazonga to kanga bango to kozwa na nzela ko raisonner ba ambiance wana nde ezo sa ba passe ba chéri ba déranger bango et le ko pesa zate ba 3 4 5 nde ba mo 13 ba to ko boto la ngo kuluna ezoya lelo tanga zilo bikuna nde bakangie kuluna maki kuluna te mais tanga raté ko zwa mono ne loko te passe a kozanga ko zwa nde osenga kata lelo lobi pes prezo kole ko mama kasi yango baze belé na kini kozanga musala na ko envier tango envier bloko nde yango esala ke askende ko luka akoma kuluna pata ukazane na mbongo na ya na poche otala ozwanini mutu mususu aza mbongo na sala te timbongo esilis makeso au travail au monde parce que tant travail ezate le lo vandiza lo ba vandiza le lo asengi lobi kuna le esprit mabe ko tinde ko mara bongo. Merci beaucoup de Konanga Tsikio comme ça au travail non naibi ke bana poto bayo ki onengo intervenir concernant la situation la biso mois de décembre za ko ina verdict 24 moto mobimba. Merci beaucoup de Konanga là si to continuer la biso chemin la biso avec Congo Suisse naibi ke maître John Azola nanga la maman Micha papa naibi ke
vraiment babi bino ba we wande bo sala na mnora basi bo sala na mnora basi ba we wa ko kata ba chelesse na décembre ba saki ya ba mère na biso ba poto neti ba mani bogu na kati États-Unis so ya Kinshasa ba mo banga esanga bob molema na zo banga amani bogu na États-Unis bina bob na zo banga ko ya Kinshasa parce que ba mbuwe ba zo kata biso ba sak na nenga ko sara na te yo rolo ba ni po ba bi décembre za robe ba papa na pesa na combo et puis intervenir dans la situation. Ah bon, comme on a Aristote. Mais si vous bango bazo kata ba chenette nande pona okamwa po babi décembre bino bo indi si fort. C'est biso to zaramiyebi. To lo bagage balobi bino nyonso ba généraliser siko yo ko intervenir au lobini. Bon na boulot yo ezana msusu bana bango pe ba kuluna yana ba oyo pa ndani oyiba depuis na palais. Ya pe na ba oyo pe asambela les potes ba pasteur na musalo tozana ba pasteur baza ba sala moto tozana ba docteur tozana ba étudiant oyo maki akenda ranchik aye azimo l'art na soir après continuer parler donc tozana ba catégorie ebele soki mutayibi ah ba wana mutu wana mais abanga na été akoya ne mabele o kins mboga na ye ka biso be to meme to beta ba course ebele parce que moi lelo ba catch za trop na kini ba car donc ba mbouteya jusqu'au ba mère wana mikili parfois to benga na rapport ma pe yako zwangai express wa show donc show wana siko na ndenge yo lobi la conseil yo pesa ba jeune garçon ba comme bazo yiba na ba fille oyo ba se déchaîner ba komina 4 5 mibali po wara alata na mois de décembre ka et le décembre ile kana kala mingi ta conseil yo pesa bon c'est pour na mamba décembre biso beto kanyi nzoto biso ba ya vraiment kanyi nzoto sunene te to kanyi nzoto parce que moni mondo yo comme mystique c'est on habite au kanyi nzoto c'est-à-dire basi basi belé donc ça dit somoni ya ibi pour pesa moi si donc c'est que asa jeune mon envoie ibisa qui asa aventurier pas à Tintin parce que au moins ils sont dans un Tintin autant on depuis na famille na za liboma quand amoni moi si pona ye azomoni loko wana msusu nzoto wana azomoni ngolo moi grave donc somoni mutu ayibi pour pesa moi si donc c'est Tintin asa mutu mo za kiol so connaît pas biso yo na wolo baki na royiba te pour na zoluka na ngai bon sikoyo ba momi wana nde na ko pesa bango conseil na cadre ni moni ba momi wana bana stratégie mo faux mais ba ke ba be sa réputation na bango parce que biso beto bala bango te ya ba petit mo bosso na bikani lo koso na peso 5000 na pe 2000 dame na yo ngape na zora systems ngape na senga système na ngame lo biso na moni kuna ebo kan si ando tourner garati ando tourner les gazo tourner mais ba momi nde baza lo koso na kosa hotel donc babi o bana bandal nde mabeli sokole surtout moni bana bango toi parce que bi bandal bo za mabele mais bandal c'est quitter nango déjà bandal c'est doza po ba kima déjà tellement il réputation be ba kenna na ba bon marché mais c'est pas na mikili wana ga uzomona wana baza wana so ba bima ba vient na msunde na poto so tel ba na poto kuna pe ba bala terre saute l'année bango bien oh mais c'est vérité saute l'année bango bien na mikili kuna ba balati parce que saute li bango ba raté pour nani aligner li balati surtout na est-ce aligner li balati pour nani d'abord ba na sentiment vie ozomona mutaro mo ki na ménopause mais aligner ka vie donc chez ba malubo mboka chez banani wana soki wapi kuna na ba Bruxelles ba États-Unis donc bango balingi nini akei apakoli ba maquillage donc décembre yepo na yekaka azwane ka balar ba jobele mais nga pesa ko conseil ka ba mominde ba bala ba luka jo atasa na pasi ay barandi na ko sala malembe esimba ba bala mais mominde ba doser ndi ba ko mi show ma be donc 4 bords 5 bords c'est chaud et pesé bango paiement cheval à kosa ba bo tapete so sali constant ba bo tapé souti babi mobali kitoko ya muke verdict 24 vena na capital osiala vena na capital osiala bandala ngo yango place yo zalarati toza pena vraiment la couleur ba benga couleur à joie litin bandala ngo yango ve dans le lobena to beta lisolo réalité kinoise quoi dans ma solo ça normal to tambola lelo couleur mobimba to beta na lisolo ya ba petite akina ba noko ya kine niveau ya bêtise ça manarata kino ro imaginer te hein maître Ege de bandal maître Ege na kata ziri ki wa mona bandal na epena la couleur à maître Beta Boma ya Jibem Piana donc on continue parcours na biso avec verdict 24 moto mobimba c'est talala l'homme petit mais la tête na ezo sala na ndenge sala la tête. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Oui, mesdames et messieurs, quand nous ebisa bino lelo to tambola na commune à Bandalungwa place to koti a ezala mingi terrain mo place ba betara balé to zolukara
pour intervenir dans la émission de Congo Suisse. Alors, maître Ege, il y a un grand baoba, place à moi, on a un bandalungwa. Tous les couleurs, on a vraiment tout tout. Tout intervenir dans le sujet de la. Donc, il y a tout de suite là, dans le Malem Melembe, na poussani pembeni, na kuti bande ko bavandi, na pesa bangata bonjour bonjour. Ouais, papa, ngai Bob Molema, naza chroniqueur na Congo Suisse. Donc le long na beti la bino tour poto na moi si j'ai mon toujours aborder le lot. Si j'ai nabiso ezara ka réalité quinoise, voilà décembre yango les filles et les garçons se sont déchaînés. Vis-à-vis il y a moi il y a Pamba et les canons dans quelques jours mais c'est déchaîné à un niveau 0. Chef, faut expliquer biso place to Zali mais ça peut ça déjà référence mais il expliquer biso à to ça vraiment précisément na espace nini à expliquer biso puis ça biso pe comment na. Bonjour, merci. Comment on a Gaël Moulongo à to ça na commune à Bandalungwa na avenue Inga précisément na terrain à 10 en face à ex Boyoma où ils ont les chaudrons les lots. Donc moi na toi commune à Bandalungwa et bien. Oui, papa, tout coup mais vous expliquez biso en fait vous faites yo salarani ni awa ozanani biso moi pour bana poto bazola na bana Suisse na bige batuno bandal pe na mikili basé belé na minute bazozela ba mona bana bandal ninga izala. Ouais, nga organisateur à activité parascolaire. Awa ou bien exactement partout activité zone en haut et déplacer à paix ça dépend ba site pour na privé tozana nous na site moko à propriété alors tu recours à l'état par rapport à site à paix ça biso so paix biso na machine to que ça na machine ouais tout va paix ça biso on a bandal on to ça na bandal jusque là. Oui, merci beaucoup papa nangai. Bon, tongato meka to kota na moi si j'ai na biso vraiment par rapport à ce qui se passe à Kinshasa na minute au Talara TV biso nyo au Talara TV na biso ma bémoro côté na Kinshasa à niveau 0 on imaginer te ba jeune garçon ba se déchaîner ba jeune fille ba se déchaîner 4 3 mibali parce que tozoramon ba tinde la biso ba message moi trop mibali basi bitumba chaque jour total on a ba réseaux sociaux pas moyen. Vraiment, est-ce que tu roules au ballon nini concernant Makambo comme na Kinshasa au décembre au mon garçon mon boazaki na copine bazaki très bien mais au moins tout d'un coup bon Makambo changer ba problème est continue libala pas on a mois de décembre kako papa na mais quand on explique sur nos situations éviter aux angsange loko loba ça dépend d'une conception à une autre. Mutuna mtazana ndenge na kanisa makamna ye soki relation na bilango bo bazango ka pour na décembre en tout cas ça vaut pas la peine. Bolingo fait autant de thème. Hormis le mois de décembre, le mois de novembre, zalaka, janvier, zalaka, donc. Si vous faut lever en décembre, et bon, janvier, vous souga. Les autres dépendent de la conception de moutou. Soit moutanga lingiote, alors qu'on force au dépenser pour eux, au dépenser belé pour rien. Non, après ça conseille mine n'a pas de belé soit entre les femmes soit s'attacher trop à mobile et mourir sentir en retour bolingo ezate to yo mobile ou s'attacher na fille en retour aux hommes bolingo ezate ça vaut pas la peine à go forcer pas aux okapam. Merci beaucoup papa nangai maman mo boye azana poto avant na Zurich comme netina nga benga mingi tina de Zurich place aux ana pesio mbota trop alors bi nangai Bob Molema nazo banga roya Kinshasa bi bazoi bandes na film na décembre oyo na nengo zala te surtout bande on a biso ba wewa mal répété papa na mal répété ya rosarana te rolo bani conseil pour banga baya vraiment na bi que espace na bino place tozali ba banga baya mais au mona ke marambango ezola la parce que bana ngo poto bazo banga balobi que non Kinshasa vraiment ba petona bazo yiba trop ma bekoti ya rosarana te donc ba éviter ko ya rapona bana wana ba million. Ouais, bana poto ba limbisa biso mais ba épargner biso pe na ba intox. Oui. Ba intoxication zato. Attends récemment les loso comme ça ba réseaux sociaux ba signaler que la Kinshasa mboka za bien te, insécurité za makasi mboka bwe mais au kuti biso place Tovandi il y a quand même de l'ambiance Tovandi donc on est à l'aise quoi. Babylone ça dépend ya fréquentation. Place au fréquentara wapi. Boso koto fréquentara ya kota des arts. Et ça normal kokota na des arts. Même en Europe, insécurité ça. Même aux États-Unis, insécurité ça. Alors, on va focaliser sur l'insécurité, danger ça car en RDC non.
Oui, merci beaucoup papa nanga. Adam Akumbi na salon yo moyoki, hein, na salon on a Adam Akumbi master nanga ngiri. Papa nanga et moi deux personnes na yo ba ebi na poto balanda yo ko sabango ba dédicace. Eh, deux personnes. Ba bina na bon. En premier lieu, na boire mutu musute na talena. Azate liba elongo ya raté. Fulaye, allez mon encore. A déranger fort dans mon tout quoi. Ensemble, n'a déplacé Azate. Nancy Luzolo, commandant Kabouya, Alain Six Ngotobobo, Joli Kusala, donc de loin, près du cœur quoi. Voilà mon tunabiso, ainsi que tout le monde au Bazarana Biso, mon konzamiso PSTA, comme la bandalon Azawa. Donc là, tout Bazarana Biso, tout ça de cœur na bango. Pour la bandalon tout et ça que Oeza. Activité référent moment qu'on a à l'occasion 62e anniversaire il y a commune il y a Bandalungwa. Bandalungwa est toujours. Voilà, donc il a fait à Bandalungwa. L'activité ça il y a biso mais on invite tout le monde bah tout ça dans réveillon ensemble et ça n'engouka pour la manger moi mukie quoi pour fêter ensemble entre Bandalungwa. Merci. Merci beaucoup pour la ningo pesibiso tanayo vraiment. Oui, je vous en prie. Vraiment grâce Yumba, moi c'est qui toko na ratsa Suède. Hein, grâce Yumba. Et le roi moi soya ko Angelo et Bisara et Marie Alosako grâce Yumba maman la précieux Nzuzi bébé Moro ya boss ya patron dans mon anniversaire c'est bientôt précieux Nabi qu'il faut signer la oncle non un petit cadeau kalaming était le 23 on a fait anniversaire nanga bana poto oye verdict 24 moto mobimba toloki na bisos merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bon la poto, tazo tambola na nenga ko saganate amani mbogu na kati États-Unis Jackie kila ba mosa mwindo na yebisa ki masolo ya ngo Congo Sist. Nazo tambola ka jeka ndenge zalaka. Vraiment na pusani pemeni to luka luka bandeko na biso. Bandeko na biso babetela biso no lisolo awa. Bonjour maman. Babi décembre eza ya ko beba ya ko saganate na nenga mukete. Papa nanga bonjour. Bonjour papa. Limbisanga na yo surprendre yo boye na otambola na kaka micro na biso ya Congo Suisse ezotambola ezoluka batu to beta na biso ra lisola décembre balobi scandale na mois ya décembre oyo ya kosakana te sana on raso combien de jours mais scandale ba jeune garçon bazoboyana verdict 24 yango wana penat bazoboyana ba le kufi tout d'un coup boya la mukaka la muki boyo non moi sna boye bona boya ainsi de suite. Trop de problèmes de Konangai. C'est présenté et puis on met un peu kobet la bisono nous. Qu'est-ce qui s'est passé là on y est au salon n'ingwana koi bapé ba jeune garçon ou nigaraï ba pas satisfaire mon minaï. Hein? Vraiment c'est présenté bana poto bazolanda yo et puis biso n'espace na biso toza sotoza. Un commandant Hervé Yeki. Oui. Tozana Inga Souka en face à Joël Étain. Tu as un réveillon bomoko de 9 décembre au 6 janvier. Il y a un nègre à Makambo. Papa nanga ebetela biso no lisolo ma décembre likola ba biloko na bino si yango na ma bezokota. Mais décembre ça choix en couleur. Tous les jeunes ba tout ba propre bana bandal tout. Comme union suba suka a ma beza makasi na butu ba tout ba suka a. Yango ba oyiba. Faut yiba so yibiti a okokate. Donc il permettre la machine garçon ba yiba là. Ayiba te ma luka. Na moyo fabi madaluka rapona poko ya dégâts. Ma balle kabone. Mais basi baba ba fidèle. Mbali ba osengi monga zo pesa te. Pourquoi quand infidélité on a décembre papa nanga mais quand on expliquer na bana poto ba oyo ka. Eh ouais comme mbonga kabelo mbonga bana mamukile kile. So yo zo pesa te. Ala ni muto zo pesa. To sandene. Yo permettre non. Ba jeune doit la mbongo te. Papa ne ba vivre. Mais tant que son monde est papa wana aye pa na yo apesu yango boli yango bosali sumaka mochi bambalo bi yanga yo okesu bo lobi maladie lobi problème yo siko suka bo business tsika na Congo yangwana showbiz yangwana esimbikini papa wembo sala mabe showbiz ima monde okine alobi abige no showbiz gandem tezorele na kasa Kinshasa un petit conseil pour na banakine pour na batunyo soto ba oluka basala mabe boye base bobolingo banini mabe kosi na bolingo non na bandal photo zonga ba moko bandal photo za bina ini ba jeune photo la muka courage cop ça la bien yango ni avancer biso so pas ça l'homme so yatsa. Merci beaucoup papa. La moni oza vraiment na minga rolobate deux personnes euro sala moi dédicace bana poto bazolanda yo. Na pesa mama biso mbote. Mama bino. Azami kili. Pesa bena mbote na komona yo. Clémentine Lubondo.
Bonjour. Kayega. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on comprend l'ambiance et dans cette émission. 2024, à Mifista Finara, Belgique. Maman Liliane, moi, c'est Kitoko, il y a Pembe. Place aux Olandangaï, donc, on a CPL à trop. Avec Verdict, tout ça continue toujours au Tombola, tous les cas. Oui, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandia, Congo Suisse, site Kitoko, chaîne Kitoko, et la Namara Poto Mobima, Mtaotele Mazate, il y a Maître John, Motema, Maman Misha, Micheline. Vraiment, tous continuer toujours dans l'émission Nabiso, tous allez là, na Katsa Bandalungwa, tous ça, Binomo Bomo, na tona maison de couture, Moto Kuti ba mère Libanda. Tokuti ba mère vraiment libanda ba vandi na bango ba sa boulot na bango na nenga bien to ça aborder sujet la biso za moko eza qu'est-ce qui se passe vraiment dans la réalité quinoise, qu'est-ce qui se passe mois de décembre mabe koti ba jeune fille ba jeune garçon boulou yeke mutu passe na nenga rosarana te verdict 24 ka neto solo laki vraiment DTK Dima Mobutu yo bindeka to loba quoi maman na ngai na yo tala. Bonjour. Bonjour papa Nayambio. Merci beaucoup Ndemo Yambinga na rata maison na bino. Okopesa nga kombo et puis na esika tovani. Kombo na ngai mama Nanou na tonga na kwa basala pasu. Na DAG chez Tantine Arlette. Kana Bandalungu. Kana Bandalungu na beti 12 ans. Sali 12 ans. Na beti 12 ans musala na kana sala yango. Na bona changer métier na ngapo métier ezaki toko makasi. Yoza mwasa mutu pasi tene ba petso Kinshasa bazo nyorola ba mibale. Aza bongo te nga na mwasi na yebi musala métier na ngai otonga esunga ngai un jour na ndaku na ngai bana na ngai mobile na ngai classe maladie ya bana ekoyedenga vraiment makasi musalo na sala ki amalamu mingi moyena sambrouiller vie na ngai ezate pona yebi métier na ngai na mutu ya otonga bilamba na nga nyonso na sala papa. Maman nano les loto yo talabino donc tonga to e ba et le romoiso et tout qu'est-ce qui se passe na mitu ya ba jeune fille à Kinshasa problème sur problème kokabwana na mibali na bango ba copain na bango en fait ma copain ba copine bazo kabwana à mort bolingo zati. Qu'est-ce qui se passe maman na kana mois de décembre oyo bazo boya na lokolo mususu na ndenge rosarana te maman na ngai mekano koloba elongo ni na ngozo sala ba jeune garçon na ba jeune fille à Kinshasa ba jeune garçon moyibe lobinga yo ba jeune fille lobi infidélité lobinga yo qu'est-ce qui se passe papa na koloba bon eza décembre biso décembre ba fille donc to laou ki ba biema na kato e bimi ba marque na ba marque o senga mobali bo mobali azo ko expliquer que mbongo ezate ako comprendre mobile na été atiki mobile ne bazaki na ye akeninga oza rave 4 akeninga oza mbongo ebele pesa ye ba papa na ya mikolo wana o mandefu ebele wana po apesa ya kende zandu banda tongo tipoko alata 4 fois 6 fois mais bongo na moi c'est mabe mobile soka za na ngote a expliquer yo comprendre ye bonne année eleka biso sko na bonne année to komi te kanzoto na biso po to zwaka ilamba décembre mais ça bongo te et ça bongo te toyeba ko vivre toyeba ovana ba chéri na biso po ça quand même bien. Oui mais oyebi ke yo sa musala oyo na ebité na musala oyo zo sala oyo o gagnaka yango za mo fier na ebiki oza fier parce que gagnera na yo mais ba fier na tombe sou ba gagnera te yango mo va changer nzela ba bibanga sala ngai lo kote na changer na nzela aboyi na ye ko sala ne yo zo sala boyi yo linyolo bana bango sikoni opesa ba conseil ni po ya zo lata danger chaque jour bi faut la ta 4 fois ne yo lobi wana 6 fois yo siko yo opesa bango lo bana bango nini parce que omoni lelo na vie ya lelo ya Kinshasa na biso mana no pomona vie oyo avandika ndesi yo bo ezamo pasi ce que yo ndo mfandi bo o gagnera lo wa bango bien bon nakolo ba papa nga madame na nga mama Arlette ate nga makasa pesa nga conseil ya koleka 12 ans ate nga na beti 12 ans abina nga mama na ngai mi pesa na musala soko mi pesi na musala te okozelo kwa ventilateur okotala mutu okotamusa manga bavoka bitabe biro koma kwa jara ba fio batelema na balabala azobenga mobali po pesa eka mbongo nga skolo kwa madame na nga mama Arlette ate nga makasa binanu mi pesa na musala eza papa na mama kaka ndenga te yanga nde na tia na moral na ngai donc naza vraiment bien ata lelo na zuite lobi na rozwa yango na kote na biso ba jeune fille ba para bazali
linga oyeba musala na yo ya maboko nde eza bien ona kotambola tambola bien rovana na bakwena babar pokutana kana mobali oza mbongo ebele oza rave 4 po pesa yo ozwa mbongo sombelamba eza c'est rien lingo yeba métier na yo nde kosunga yo makasi ozo luka na vie wana ekosila nango yo nazaki na oka papa. Maman Nangai Nano, moi 2 personnes au Baebi on a poto et puis maman Grâce Yumba na Suède place aux Ali maman Grâce Yumba divine hein Baobi la divinité la beauté naturelle de l'Éternel place aux Ali maman la précieuse Nzuzi papa Patou Nzuzi place aux Ali la précieuse beauté ba fille yango bango ba jara bato yo lukaka o sangisa bango mana nous pesa na numéro na et puis pesa moi 2 personnes beauté po maman Yumba Grâce à Zolanda. Bon, nako pesa bato na ngai mbote na pesi mira kikanda na pesi mbote bele na lingaka o makasi esiko zali vraiment na sepeli vraiment makasi yamba mbote na na pion na plaisir makasi na ko pesa sous la rose mamiland na pesi bino ba gros bisous escabo zali na sepeli vraiment ba rejoindre na numéro ni pour maman Grâce Yumba lingaka boy. Bon, numéro na ngai zali 089 48 82 665 089 48 82 665. Mesdames et messieurs, bon poto, bon moni bajara ba fille ya boende bisoto uluka la kati ya Kinshasa. Elengi, ya osala boulot na 12 ans na kati ya métier ya couture. Hein, ya boezalate fille moko bo signé na ça la 12 ans la couture. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi je félicite. Donc bana poto ti bozolanda wana venanga tout ya poto ba tout ya mikili na minute sonde bozolanda nga maman Misha Micheline moi c'est kitoko ya papa na ngai hein donc le boss des boss là bozolanda nga donc on appelle nous merci beaucoup. Donc tout le monde a dit à tout à l'heure toujours continuer toujours pour clôturer émission na biso to chité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, toujours dans la continuité émission Nabiso Naratsa Congo Suisse site kitoko elengi bana poto obiga na musique na solo papa na ngai joyeux Noël bena bolimbisanga quoi joyeux Noël na papa Ben ya mama Tapi ya mama Bita na Ratsa Zurich papa Ben ya mama Bita na Zurich mote na place aux Ali tozo continuer émission Nabiso malem manembe petit à petit tozo chiter step by step comme disent les anglais donc to kuta émission na film mususu balobi mal à la tête yo pe mamono mal à la tête hein tête no bano mal à la tête popi no bana Kinshasa bo lamuki bo beli liboma ya osaka na tête mal à la tête mal à la tête donc je suis normal nazana bien moral normal assez décembre bébé so mutute et quoi bébé ça mutute pour na fêter ba décembre belé na ko la tabela mbasika pour na la taka déjà chaque jour bien comment on a Glody Lelo Glody Lelo yebisa biso no décembre baby si ba jeune fille à Kinshasa et surtout on a sa bandala ba bimboka ambiance ba jeune fille ba baby mutu na ndenga ko sarana te yo conseil nini opesa bango ba fille bazo boya na mibali na maoka na mois de décembre ba garçon pe ba komi ko yi ba na mois de décembre pour ba satisfaire ba chérie na bango yo ko pesa bango conseil ni Glody Lelo bana poto ba Holanda conseil ezaka que décembre le 1er janvier ou le 25 décembre ça jour le quoi ba jour nyonso. Ça arrive aussi dans la coupe aux anges pe loko lié loko omela. Quand tout le monde a maturité, au cours ça n'importe quoi pour le 25 décembre parce que au cours ça n'importe quoi pour le jour on a malade des alliés. Au cours ça malade au côté bien tout le monde pas bimano ka personne bon à pantalon quand tu sais que au début ya ko luka lo pe ça biso fille elle est tenue ko lukate. Comme moi je suis ici, je suis graduée. Je suis infirmière. À part ça, on a débrouillé à la terrasse. Si on a une classe ici, on a une terrasse, on a une cop. Donc, on a une cop. Donc, si on a déjà ma classe dans le commerce, on a déjà dans le commerce, on a gagné 1000 francs, 2000 francs. Mais c'est difficile même au c'est difficile même au bonne année, décembre. C'est rien, bonne année c'est l'autre. Et les Karanango, parce que dans mon âge, j'ai déjà 24 ans. Dans 24 ans, combien de bonnes années on a fêté? Non, c'est pas quand tu as un petit ami, c'est normal, il faut comprendre parce que ça n'a pas ça. Parce que papa m'a dit papa doit venir papa m'a dit pembe. Papa m'a dit pembe. Présent au démissionné dans Zimbabwe. Mugabe. Digo moi pantalon talaka. Au milieu avec Mugabe moi il y a une chance moi vie parce que chaque personne quand au bout de mon a chance na ba vie wana.
est-ce que ah bimano pourquoi n'y a ça il faut peut-être calcul comme ça ou moi quelque chose et pas na yo habité yo bimane comme il a benga $100 mais il a $100 on a gagné plus que toi oh yo zui pas na ye qui a la perte c'est toi qui a la perte donc c'est ça donc c'est pas important donc oh bima na ba n'importe qui bazo qui me mi balle ba le premier bon na fingi bango te bazani na manque ya maturité quand tu es déjà une c'est le mot qui convient l'imbissanga na compléter. Eh oui. Il y a moi la penaza aux la raison. Bazana manque ya mentalité donc bilo moi bongo. Netinga na ko kabanzo to teliko pantalon pour le 1er décembre, le 1er janvier plutôt. Na ko sala ngo jamais dans ma vie parce que na yebi dane baso ma raquette, na yebi déjà ne baso ma pantalon donc. Pantalon na za no 10 000 francs moins de $10. Mais non bimaka na mutu moi pesa moi $30. Et c'est le lot hein. Il y aura juste des conseils, na pesa bande ko na basi, baza mire par rapport à ça. Mobalement wa beta liso na ole ka mo fi wana na bima ine ka pona bona na moni na bima ine ka pona ka beke $20 même ni respect va pesa yo pa mutu eza souté a toi ti pantalon de na moi no yi na sa ne de akop pona kini to mo benga okop mutu mo tikala jamais au moins na vie bengi yo ka bo kuta ne bo bimi na pesa moi 50 moi $100 c'est ça o to benga lo na kin cop. Donc, c'est important, on a un peu sur le bac juste. Mesdames et messieurs, Bozo, Kaboyo Kindenge, Glody Lelo, Auto Ibisabiso, vraiment, photos à conscience, faut ça là, tout faut ça là, na habité, mes fils à fille, na Belgique, place aux alliés, maman la Liliane, ou bien on a tonton Siplem, place aux alliés, vraiment, conscience faut ça là, Rabiso, s'il vous plaît. Adam Akumbi, na Londres, conscience fait ça là. Moutou fait ça la biso ba jeune garçon. Glody Lelo, na ba jeune fille. Au groupe ça moi 2 personnes ba ebi na poto kuna mbote poto procéder na biso. Na pesi mbote na tonti na ngai nono ba nona na Suisse. Ah, non nani? Ba nona na Suisse. Non ba nona na Suisse, mbote na place osali. Na pesi pe Landry Moro Roi na Paris, ba mbote belé ba gros bisous. Malgré la distance, tu es que tu as un Dieu levé donc donc c'est ça. Souhaitez bon joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année, donc de bonnes choses, vous fêtez bien, mais vous fêtez bien, Marie Bambaou, tu ok maman, Dieu va faire grâce, tu fêtez pour les gars nango. Et alors ma vie et les cadeaux, bonne fête Nabino. Merci beaucoup, Maître John, Nakata Zurich. Alors Maître John Yom to Simbara quartier latin depuis les années là. Si les lozara na force, c'est-à-dire force, balobeza sous force, il y a ma mboyanini, il y a force à mbongo. Maître John, le patron, le boss. Il y a maman Micheline, maman Moro, très bien. On se l'a bien, moi, nous. 24, verdict, tous les cas. Mesdames et messieurs, bon poto Congo Suisse balobi chaîne à monene ya mboka o balobi poto mo marande ti bolanda biso les lots de salaire un grand tour dans sa commune à Bandalunga communément appelé Paris. Nous sommes précisément le mois de décembre. Place mois où ezo pesa makambo bande rolanga poto bino mo bon la maman grâce yumba ndeka to lo bagi na yo ndeka to bena bandeli l'apôtre le maître John Moutoua Simbi Suisse Zurich Mobimba et puis venanga Ege maître Ege le grand Baoba balobi Zurich Eza Koin dans la nela on s'arrête Bob Molema déjà de retour sur scène et voilà na cadre rotambola tambola ko tambolo nde makambo bobi na kutena nani akutena grand animateur l'artiste Fali Poupa venanga Mobutu place au Sali na peso mbota trop 40 ans déjà donc bon anniversaire ça s'est fait on appelle anniversaire na ngeza na les 20 ça ba ibu mesana ko landanga ba mesana ko pesa nga ba obo kabela nga wana bo kabela nga la fête pe na baninga pour 35 ans d'âge ça s'est fait ça. Donc yango wana quoi ouais ndeko na ngai to kuta ina na nzela par hasard et puis merci beaucoup ndeko accepter pena invitation na ngai moi ba mbote ça la bien boni qui mes tokos toujours en forme. Boni mouvement. Mouvement tout ça toujours en forme hein, bon en décembre on moi ba tourner c'est belé tout ça kende bon bisonde tout ça travailler sous pour suite que pour ça so bon ça sous siège le pan o ya yé mon ko asombe sur siège to répéter na ma campagne ba so modifier ngo ça qui nango bien mais bika ke talaka trop d'avance c'est aussi une faux modification mambo belé rappeler bangono nous rappeler bangono pesa bangono rappel pour bana poto ba comprendre que ça yo parce que line boto fait botala mwana mwasi wana et Mamadou a riche monté ma bibi chamala.
Olive Mboyo liboso neti sima papi CDF sima neti liboso liboso neti sime ale sima neti liboso ena soliana sotonda tena sana tenia te amelilo ndokasi na baki mondongo na botite Cedric Konde mwana mwancho yo latine kitoko na njoto bongenga kutakata bato bako lula mena kabambi ya mpoti na disut nine kobikisa ye sombele suka makambo ya nisabara leguve sombele suka makambo sombele suka bavere alobi lankesa ozebilele akitate hale tingama. Merci beaucoup pour la porte pour comprendre que voilà Tramotina ose bondonga bilele na kasa bandalunga mo mobale yo kitoko ya longi soin na kasa bandalo ose bondonga bilele donc to continuer na biso po oui eloko limbondo mongo lamle limbondo lolenge nekese lamle limbondo ni yoko tunga makasi boye mama ya tindika ogozwa mwana tindika kave baoiba grâce yumba la souhaite mobali moi c'est pena ya vena ngai ya bof nanga patu nzuzi le coach place ozali Dr Mbote na musika ouais sujet na biso kande to lobaki mutu e baby ba petsa kini yo po mona rabo salali bango le soukri ban na Kinshasa ba baby mutu ka pona décembre oyo yo en tant qu'artiste conseil ni opesa ba ko kabwana ko baboya ni lowa ba msupe bazonga ni ga mikolo pona décembre conseil na opesa ba série na biso Kinshasa décembre koleka nango ba mama hein décembre koleka faut garder relation mobali musu osoboya lelo na mpiaka lobi akoma na makambu so salaki ba c'est-à-dire au sala mupanzi eza logique vie ezo senga faut patience koyeba kozwa hein likamna likambu faut ba kocharo c'est-à-dire na rolo bandeni patience eza na fouille moko bien mais ça passe si ko patience wana mais est-ce que na olinga na passe wana faut mutu à souffrir pour bénéficier hein moi si akembi na mobilité concert gratuit ba robala yo paye te bolingo za ya théâtre hein to sali théâtre na memio na kwa moto bae to koti balongoli yo batiki yo muke wana za normal te concert na pesa ba mama faut bosa toujours na esprit ya tokos a toujours na loroté tokos toujours so senga ke batama na palais kolanda ba orgueil te masana nga lobby na lobby te tant to botama ka mutu na mutu aka na ndenge na ye tant pe to kufa mutu okena mutu te yango botika biyokela décembre eroleka nango yako décembre passe ya souffrance po ba ya pe faut comprendre ba ya pe boulot ça te na ndenga ba pays o hein boulot ça te ba ya ba débrouillard ba to ba coup de main ba maman patience to sengi bino boza na patience eza fouya bien po baba là-haut il faut le kana patience faut alors ba reçu les gars trop ba petit ba chep no mal à l'aise ba petit ba chep zo mal à l'aise to ko rasuite il faut ça le roi ose bilele hein ose bilele c'est-à-dire type moko ya patience a ko sakanate soki momi solo li oza patiente c'est-à-dire ba pesa yo fouyi na yo so oza patiente te c'est-à-dire oza fouyi wana te c'est-à-dire yango ba maman bozala toujours na ndenga connexion hein conseil na pesa ba maman pose libala na regretter génération kala ba papa as na so banda payer mapangu biso tilo to somba te poni to za mayele te génération lelo mingi utina d'abord et pas ya basi ba mipesi na rolata ba mipesi na nini après kolata vie ezo ya lobi futur na mso ya génération o et donc ka boy pour futur déjà ngoto za ba papa o mona te da to koli bana ba 80 ba 70 toi de ba papa. Oui, merci beaucoup Tramontina. Tramontina a vraiment un grand animateur dans le Congo. Sali Bamamba danger au bazobina tilelo bazobina. Tramontina poto clôturer na yo, ne konanga na zo ya pepe mena wana ozana mwa parole moko roloba. Poto clôturer na Tramontina, vraiment Tramontina. Au Pessibuso numéro de téléphone pour c'est la poto bazolo na télévision on a par surprise. Pesa numéro de téléphone et puis un mot de la fin na mbala moko salelo rasuka po vraiment décembre na bi ke fali pour pande makambo. Moi sinanga ba plaga kaye na bandale ba plaga kaye na château rouge le toke pe
pedikiro manikiret manikiro pedikiret pedikiro manikiret alembanda mama mi pende banduta awe kondom banda mama mi pende makwanza awe bongo kupa mukuse alata kateye awe bongo Bayaya batete maboko alembanda mama mi pende banduta awe bango Merci beaucoup l'artiste, moi 2-3 personnes nazo pesa mingi numéro na téléphone na ngomona na WhatsApp tenukte bago enlever ngai c'est-à-dire son numéro na ngai au normal pour WhatsApp Nicolo na kimi pona na moi problème mon bo son c'est 0 plus 243 090 30 710 47 plus 243 30 710 47 c'est-à-dire contacter nga borozwanga mbala moko rapide pour tous na studio déjà sur décembre aussi en fait on to banda studio pour na loko sika yana on sepe là au hasard vraiment na volonté à libanga na responsable soit solo liba au solo et binde to solo ouais yango na quoi ah oui OK moi 2 personnes 3 personnes batapoto ba Hollanda na pesimbo te mingi na ve na ngagi ikuku agi la roche ikuku ça c'est Tramontina petit frère na yo benga ngai ve to solo la na pesimbo te mingi na international Joël Tibangu hein na pesimbo te lisusu na administrateur Soda Makasi tunanga nani Oscar Tibangu mais ça dégâts bébé nanga grâce à niveau Kinshasa Joël Noël à tout le monde bonne année à tout le monde na pesimbote na Ose Bilele bondonga Ose Bilele bondonga beau garçon c'est-à-dire na habité ba maman conseil gratuit tous en fidélité yangonde makambo fidélité ma yangonde zo sala keno ozwa avenir futurité lobby au même mobali musupo ya bala nena ngana bala petit mongo bo na pesa un exemple petit wana avec kitoko mais na koma na quartier na ba on a tout ni ba sanga mbwa ba pour ba comportement ba fichar na ba quartier ba mono Leonardo ba mono na te faux petit ba biloko wana ça ba reverse non peut ça concerne ba maman ça dit ba maman et bino bosa danger ba maman bozala na patience ba maman boye ba rappel ndenga otambusa bolingo merci vraiment. Merci beaucoup de Roland to clôturer na yo za na moyen mo na makambo jo s'est passé na Kinshasa moi maman ya mokuse rapidement ouais moi za na bina na lubaka trop ouais na lubaka trop bana kini ah bina kini baby fort tout vivre bien tout ma jeune talent dans l'alimentaire na parler na bimité na parler quoi wana na rata ghetto ouais na ghetto quoi les jeunes talents concerne un peu ça bana poto ba ko son biso à tout dans tout bimité batala ba biso pe un jour ils ba racine o ils ont botan mikolo quoi ils ba biso ba wana ba kindi wa velo mbakina ba to bine ba biso no bana pona ba peso na non moi mpona mois de décembre to clôturer ouais décembre ba petit ba za ba vitesse wana te wa vitesse mabe ukuta na jomo wana ba gwana e ana monga ba kisi quoi ukuta na ye a plaqué yo a peso ba malédiction ba malédiction boye ok na parler ou dai donc on a vu que boza toujours la patience toujours monga na sukate zande karamate bilambe sila raté ba chéri ba sila raté biso ba ya plus toujours tous à la truc tout quoi. Merci beaucoup l'artiste na sepeli moi bokeloromo ouais yango toujours na banango ane boni boye mwana mwasi mapeka likolo lelelo ebele nzalela eteye elinga kotika yete akende kuna 200 azonga awa 300 mama yo sombali pardon vedi ke bango batalolele. Mesdames et messieurs, comprenez que c'était l'ambiance de notre émission émission na biso yango vraiment to komi na biso na suka donc émission na bino yango Bob Molema déjà sur scène je suis derrière
retour. After Maman Bébélé, les gars, je suis déjà de retour. Donc on a reçu cette émission, on a été sans que merci. Nabato soutenir depuis la musique, on a merci Mingi et pas le boss Yomoro, le patron de notre chaîne. On a fait ces mots tato maître John Balobi, moté belle place aux Alina, maman Micha, Micheline, maman Langai, anniversaire à moi, nous allons 20 ça, on fêté Kalaming était donc maman Nabi et Laura Biroya. Et puis la personne moté pas fait dans la capitale aussi, la Lola na Lola Balobi poto na poto, maman Tina de Zurich, moté dans place aux Alina, la personne moté pas papa Ben ya maman Bita na Zurich, la personne moté pas ya Achille Mungwa, le vieux Mungwa, Balobi vieux Mungwa place aux Alina qui est una Zurich, eza héroïne déjà na nenga mukete. La personne masalanga mo ya boga. Alors si ça rend mais le on a tili puta quoi na boulera ba seri na basala nga collation dans li puta ngo yango masala nga ose bondonga bilamba na bilamba poto ebi mto chate mbazate ose bondonga merci beaucoup na suki na ngara wana mama na ngai o kitoko elongino soin on dirait Angelo ya ko ba Maria no sako grâce yumba maman na précieux nzuzi beau frère na anniversaire na la mingi te bo sunga j'ai yango na suki na ngana dans le qui n'a monté la mine dans la poteau. Balobi 24 heures. Le caméraman le plus célèbre du monde entier, moi je te confirme mon frère. Je suis plus intelligent et plus rapide que le missile. Hein, Masalangai, ben 24 heures. Pour Yomoroyebi. Automne dans la kati. Motomobimba. Motomobimba. L'homme est précis. Ah, verdict. Voilà.